Bandi bongo 5e partie. Suite à ma solo yangoyo, Tolanda. Il est trade lawyer. Balobi avocat atangate aza illettré. Bonga comment na titre avocat ndenge nini? Motongo nani à suivre Tolanda? Avec Didier Parfait, Nakatia Glive, on a plaisir na yo, isika nyonso bozali, isika nyonso boza kolanda. Avocat ya illettré. Oti ko découvrir mondele moko na kata histoire oyo. Alobi na noté, asali pe befenema te, obandi komona ye awa aye na lopango moko. Oui monsieur, bonjour. Ini atali mundele. Alobi ah, mais mundele on a mona ina ndoto na ngai. Oh, est-ce que Mervin azali? Mervin. Oh, azate. Bandeko français passi. Ha, encore ya mundele. Ya rapide wana français za la lokola ya courant. Abetika mutu aningisi po français so kabeti wana baroseka. Mokolango balata kitoko, mwasi na mobali. Bébé. You look amazing. Hey, Nathalie kitoko moyen. Merci. Tu es beau. Obimi kitoko lelo ye bien. Obimi bogarde sous. Ah oui. C'est là non s'il te plaît. Bon. You need to promise me one thing. Promettre ngaka eloko moko. The moment we're out. Au moment où tobimi. You cannot. Tant komi kuna. Place tozo kende kolobate kobimisa eloko na monoko te ata elikambo nini salami kuna. Yo okozela titre kozela na kwenga na yo. Na kwena biso mibale lobaka oyo koloba. Mais kuna place wat baza koloba te kobimisa pe eloko na monoko te. Okozela titre kozonga ndako. Promettre ngai. Ok, nandimi nanga me malamu natika la kasina kipe bana na ngai pardon. Soki bongo nazo sepela te na keka bongo natiki bana na sima. Ba osala bango moko za bien te. S'il te plaît, toza bato moko déjà civilisé. Oh, toko tembla na bana te partout. Ba osala bango bien na sima, tika bango. Sikoyo ata toza ba civilisé. Mais sikoyo bana na mama bazaka na affection makasi. Alright. Eku akotika na bango. D'ailleurs tozo pe tengo belete kuna. Ah, bon eku akokipe bana wana akogere bango bien tika kaka. Don't worry. Banga te. What's that? Ça va zelana ni nanguko. Na bongisa awa te neza eza mopanzi. Mokola feti balata pe kitoko babimisi bilongi ya feti penza. Voilà le couple oyo tozo découvrir na masolo na film na biso. Mais avant de fait, il y a une instruction. Atie penza bi pekisa melo. A limite. Atako kosola na mesure. O risque kosola kuna na kikongo to na lingala. Koloba te. Yeah. Kosala pe eloko na monoko te. Nzoka mondele aye ko vandisa bango basololi. Merci mingi monsieur Mervin. En tout cas, je crois que ça allait faire à bien. Merci, on dit Mela Kingai, monsieur Richard. Oui, na faire oyo. Na sali bambula na métier d'anga avocat. Toujours j'ai gagné. Na ba dossier nyonso ekwela ngai, na défendre ba tupe na longa kaka. Alors, en tout cas, je te remercie au défendre nga bien, je suis ravi. En tout cas, je suis très flatté là. Donc je vous encourage. Mundela Salinini a félicité avocat na ye. Mais moi, c'est avocat na kati ya makambo ya lobate. Bandeko punition toni. Ini aza pembeni wana. Mais ba peseke mobeko. Soto ke kuna liboso mondelo oyo kisanga soni. Ye pa vandiki miazoka kaka posa ko lobate loko. Mervin. Bilei to lié penza awa lelo eza suka. Vous comprenez ngote? Oui bien, non alia biloko kitoko boyete na vina ngai. Yes, ya solo nandimi. Biloko esalama ba ilamba bi bien. Mais ko compara ngote na loboko mwasi na ngai ya. Mwasi na ngaza suka ndimela ngai. Voilà accueil basali réception na mondele moko. Ba faire na bango simbito yebi déjà histoire. Mawana ini aza na ambiance a fetité.
mwana mwasi aloba te azaka wana lokole keko bata ba français siko bazobeta ba français na bango ye moto alingala amelengo kaka na malembe. Trust me. To boende bafifaka mwasi na mobali I will always be at your service. lisolo eleka te na ntango ya feti mbanu eyaya Yes. ti bakosilisa wana na mesa aloba te afandi na ye mpe atosi mobali yango bino mibali bolinga basi ndenge nini andimi atosi ndenge olobi ndenge asali bonzo boya ye lelo ozofinga esusu illettré alinga loba kaka. Well, we have to. Ok, bon, ça va. Afongoli monoko alobi ntango yiko kende natiki bana bango moko bayingeli na ndako nana kokipelenga ndai bana bayingeli bango moko awa na sili kolemba kala tobimaki na ndako tozonga na ino na ndako bandeko akoka beto na kimungala mobali abendi ye pembeni nayebi pourquoi bengi ye atie abalisi kokosilika oza zoba yo penza libomesi yo oyokisinga soni bwe mpo nani yo ofongoli monoko lingala yango mpe ya bakanza lingala penza oyo équateur singa soni liboso mondele alors que nazozwa valeur ntango na ye en tant que marié amoni nga na bala olete ofanda lokola bato moko baza civilisé obeti lingala makanza kuna mpo na nini so na miniti oyo bazonga ndenge nini soni oyokisinga liboso mondele oyebi moto andimingaki naza un bon avocat na défendre na justice oyebi eloko osali oyebi eloko osali yoka ngai yoka fungola matoi ntango tozokoma ndako yokanga biloko na yo nyonso oyo yo ekota na lopango wana bima na chambre wana olala na nsima na annex na geto wana eza na nsima kota kuna na mono te na kati ya ndako oyoki ngai okomprendre nga tokendako nayebaki kaka efa kweyisa donc bato ya boye mpenza orgueil eleka ti ofongoli kaka monoko na miso ya bapaya nangoki oloba lingala makanza kuna o bana bayingeli yo ndako bango moko bana bakotangisa mpinzoli mpo ete nga mama na bango na yi te tozongi na ndako okola yango yoki esengwa mama bonjour mon amour accompagné bandeko nzoka batieli ye libaya nazoloba yo mposo oyebana ye aye kosa nini awo ebandi boye onde mama bana na yo oui c'est elle elongi ne sali te yo elongi nani eza sali te parce que otie eloko wana na mutu ozokosama boni boyeko olakisanga nini yo kata mosala wana ozolakisanga nini amundoko na yo mondoko asali te olakanga ngo obandi ofinga nga sikoyo eza juste te ozofinga nga lelo ebe osiko te ngai naboteli bana mibale awa ye azalaki wapi mama bana na yo sikoyo lelo akomi sali te ke koluka mwasi oyo ya bafrançais bele mpe ya licencié eloko nini mwasi azorapele ye na ndako bazalaki bango mibale mwasi ayaka sika azwi makala abandi konikela mino ndenge amesana na mboka ye sikoyo na ville aza à l'aise azosala ngo ndenge ayebeli na mboka mobali azokamwa bon mwasi aye koya aza civilisé te akomaki nde civilisé azotala mwasi na mino ya moindo mino ekoma noir basokola yango na nini na makala ndenge ayekola na mboka banda botama toloba ndenge wana abotama pakola ndenge wana donc nga nazwa mosapi na nga natia makala na monoko donc nakosala brosse te voilà histoire yango bandeko mwasi azorapele mobali makambo ebele mpe ayekolisa ye mibali yango bazalaka boye mpo na nini ta pene eloko ya malamu ayekoli na mwasi oyo yango kaka esili nango eloko ozorapele nga yango wana bilili ezolakisa biso parcours nyonso ya bato mibale na filme tala famille ya mwasi esika masolo euta lelo mobali azwi mwasi ya licencié Anything you want. alors ma chérie tout ce que tu voudras bino bokende wapi nakotala soki bokotela awa boluka esika bokotela po eza nini yango naloba te bozwanga ndenge nini
ini akomi na mbanda encore mbanda ngo alobaka français aza na diplôme à licence yo kuna obuka bik français ayebi te bandeko lelo banéglige ye lelo bakomi kobwaka ye libanda lokola elamba ya kala ini asili valeur mwasi mosusu toloba kaka oyo abandaka lisolo Elizabeth ayaka akenda azongi mokolango tala eku moto asene sengo boye seka aliaki kope madame olobi nini osawa nayebaki te yo olingo lobani bona ministre oyo eza erreur pardon namonaki yo te madame esengo moko elekeli ngai awa nayebi te se mpo na nini madame oza na mawa boye mikolo nazokomprendre te nakasi likambo eza te nini yango ekomeli yo ndeko na nga ekuna lembi tela makambo esalemeli nga awa oyo nazomona awa na ndako bafilme namoni elembisi ngai mobali na ngai ti azaka na kati oui aza na kati bos te namoni mwana akendaki classe nano ye te nakezwa ye merci akende malamu c'est comme si akomi ye moko na nsima ndako bango na ndako ya monene le nouveau couple ye ko mama ya bana po mibale bakoma ndenge wana abotisi yo bana mibale ntango mabele kwei akomi koluka mosusu. Voilà le petit junior auti na classe ayambi mama na ye. Voilà oyo aza héritier na ngai mwana oyo aza porte bonheur na ngai mwana ya maître avocat. Hey mon bébé auti classe oliaki déjà mama naza na devoir pesa na kosala malo yo mama sala yango mwana bimisi devoir bandeko ya liboso azwaka 1 sur 10 mama sala befort po soki asali mbalo ya zwi na sie mobali bolingo kozonga yango batie badevoir ebele boye kaka mpona yo mwana primaire sikoyo no banda ndenge nini ko no sala yango ndenge nini napesa eku te mama soki bongo yo moko sala yango nayebi te tala bakofika nga likolo badevoir oyo eku yaka kosuka mwana na devoir yango moto oyo sentinelle ye kokapita ye pa buka bikikala lokola yo devoir yango kozopesa ya kobanda wapi azwi devoir apesi eku bapesi mona devoir na classe yango na kaye madame makambo nyonso wana devoir ya nini tala mwana bapesi devoir na classe yo salela ye comme ça ba remettre yango lobi nga mutu na kosala devoir mama devoir ya gardinage ya kisentinelle to ya nini mpo nga nayebi ka mosala na ngai ya kozala kapita butu mobimba mama nabuka bikikala nayebi kokoma français te nayebi kotanga te mama ozotinda nga devoir nayebi ata motu na mokila te oyebi mosala nazosala oyo soki vraiment nazalaki ya kotanga na diplôme na ngai ndenga na toyebana mama na ngai mama tikotyola ko muta classe penza muta kotanga nakokoma ta docteur to avocat to nakoma architecte na bamusala boye butu nyonso tolalaka te mama oyo eza mosala baintellectuel te mama akoki kosala devoir te ekukutu mawa plein mwana lobi akozongisa devoir ndenge nini likambo papa fingelaka ye illettré devoir à domicile ya mwana fo balukaka solution mbangu mama koma kovanda na nsima ndako bapesi ye mwa ghetto papa lobi oza mwasi ya niveau na ngai te mokolo yango ya matata ya koswana ya kobebana na yaki apona yo te ozokanga ozotielanga mpe monoko yo yo oza niveau na nga na ndako na nga ozoloba ndako oyo ya biso ya yo te obosani ngamu nazalaki ya liboso avant yo ebokasi obime po ani obimi na ndako ozongi ozoloba mpe ndako na yo bambanda bakutani lelo babebani eku
Voilà. Suka nango ekomi ya nzoto na nzoto na yebaki. Eba mwana mboka kemba. Mwana mboka betaka machete na Congo. Ata maboka kolemba te lokola bino basi ya ville. Voilà ekomi ya matata. Babeba na kaka nzoto na nzoto. Ini akomi kwa fontaine na bambanda na kati ya lopango. Mwasi avocat ye wana, mwasi intellectuel, mwasi licencié, mwasi ba français milai. Na ngambo mwasi pa buka bika yebi français te, mais bo mwasi ndezali. Kalate, yo mwana mboka oyo, orozonga na yo, obima na ndako kalate. Bandeko, afo demande d'emploi. Faut y na demande na diplôme. Pour mobile azosenga mwasi aza na diplôme. Tala mama na bango awuti na mboka na yebi ka ye kotala mwana na ya mwasi. Na yebi peke aye kotala famille. Po aza na bakoko mibale na kati ya lopango yo. Eku. Eku. Mama ye wana ye. Samala mboni yo. Mama oye. Voilà mama ye. Mwana na ya bala awa. Mama, pardon, zoluka patron to zoluka madame. Zoluka ini. Yere, neko luka mwana nga ini. Asa suna ndako mnene te, akoma na ghetto na simandako. Na simandako. Bon, patron mutu alobaki afanda nanu wana. Pona nini? Nayebi na ngate o. Namona kika mokolo wana bimisi ba valise na ye. Ake na ghetto azana sima. Azala suli na ndako mnene te. Mama pe abaluki. Azoka kaka sango tia zokota. Ini mwana ngai. Donc, ozolekisa makamba pasi na kati ya ndako libala ovandi kakawa. Boyi kozonga na ndako na yo. Ndako ya tata na mama. You know what? Webi nini? I'm here now. Na ye, sikoyo na lingo kota na ndako, bimisa bilongo na yo. O mama na okende na ngate, na boyi na ngai, o na okende te. Nga na yaki awa po na yebi kena yelaki mobali. Na okende na ngate. Umoni problem na yo? You are too stubborn. Tellement kosa teti. By the way, where is he? Sikona tuna mobali aza wapi? Because I want him to come and meet me. Na lingi ye na ngato monana. No, let him come and meet me. Ayande awa pe, lokola betaka yo, agangela yo, abanda pa na nga. Abeta pe mama bana na ye, abeta na koko. Mama banda tongo bimaki na ebe sika kete o. Nazaki abanda tongo. Umoni sikoyo. Mobile yango na lingaki. Papa bana na nga. Lelo tela ko mofinga ngai. Kanga biloko na yo kaka bima. Kanga biloko tokende. Mama na boyi na okende te. Nandimi. Ateko pasi. Abeti ngai, afingi ngai. Mama na yebi. Kamo na lukaki yango mama, tika na fanda. Aboki nga na simandako awa na ghetto. Mama tala kuna azwi mwasi oyo ya licencié, mwasi ba français. Aya nano akasi abando beta ngai. Mama vanda na yo. Mama soso rapport masolo nzoka se beba mona na yo nganyo kwa maka. Yo vraiment na solo ba yo bima na ndako yo. Okende ozoba nanga mama olia. Opesa biloko olia. Nasa posa kolia te. Kanga ka biloko na yo. Ay bongo bana nanga sikoyo tika mama bo sikono tika bana nanga to ndenge nini. Bebe asa mukie. Na mema bebe tina mboka kuna mama tika. Mama na oleksa kama kamba ngoma matika na yo. Yo kaba doléance belé. Hey. Well, bon. I will leave. Nandimi na kende. But if it gets Kasi soki eye encore pire et bebelio na sima. Yebake yo moko luki makambo yango. Mais zonga na ndako soko koki na ote. Nga mama na peso conseil. Bima na yo. Zonga na ona mboka. Bandela ta classe. Ce n'est pas trop tard pour tanga. Mwana ngai. Merci maman, merci. Mais nandimi na fa nano awa.
Ah, mama ekokuta makambo. Ye wana ini abandi kosalela ba formule nini oyo. Après cela tomoni azoya na décision mosusu. Aye. Bango pe en couple les bavocat. Mai na nzoto. Qu'est-ce que c'est mon Dieu? Le bon matin Nico, na lobi na yote. Hein? Qu'est-ce que c'est? Oh Jésus-Christ. What is wrong with you? Non les yeux vraiment. Are you stupid? Ça ne va pas la tête. Huh? Et ben ni. Et bon na lobela ki ote. Na lobaki o e bandeli, nano bo monité, nano bo vivre te. That's what? O yebsenga nini? Mwana yo zobela toke l'hôpital ozolinga te. Mwana zobela ngala ke l'hôpital. Kala ona nazo loboso yeba te. Mwana zobela toke l'hôpital. Hein? Ozo kipete, poza ngai nazo loba. Eh, tu es folle ou quoi? Koloba ngate tu es folle. Si maloboko, yepe si maloboko. Eh, guerre bambata. You're mad. Are you? I'll kill you. I'll kill you. Bande kotala ndenge e bebela bango. Utamona aka passe ça ini. Wazanga diplôme. Bakomi ko négliger na libala, mbanda kutwa ye akomi ko loba. Azu place. Bango ko ba licencié. Boko sa mapete misusu komona mwasi licencié, mobali licencié kasi bolingo zo simba te. Mena ngambo komona mosusu basana bango mwasi illettré, mobali illettré, mais bolingo simba. Tala bango wana babandi siko la belle époque na kati ba bolingo ngo. Ezalaka nango kala. Si babebana bakabwana ka lelo ezongisika. Téléphone est sonné. Nana so déranger nga boyiko. Tala, yambela ngapele wana. Tala je mibali basalaka. Tanga so bwakisa mwasi moko boye, awsale ba je oyo. Pesa téléphone na mobali nanga pardon so anaye. Nalina solo na mobali nanga pesa ye téléphone s'il te plaît. Naza mama bana na ye. Zelo ko sala te yo mwasi oyo. S'il te plaît yoka. C'est la pemba la suka obenga na téléphone na numéro de téléphone oyo. Te mama pesa mobali nanga téléphone na so anaye. Mobali. Ko benga pesa na numéro te. What did she say? Alobi nini? Ono alinga so anayo mobali na ye. Tia. So stupid. Mwasi mpeza tika te zoba mwasi For a man mpeza. that matches her. Aloba bien kasa posa mobali wa tanga te lokola ye. We've left the house for her. Sikoyo ndako yango to tikeli ye alembi yango te. What rubbish is this now? Eh. Disturbing my peace. Aderache kimia na ngai. Voilà bolingo komi na bangambo oyo. What? I want some. Some what? Look up, girl. Yes. Come on, you can start. Okay, come and have it. Ekosuka wapi Dear madam, awa ini azangi tina na ndako. my name is Barrister Paul. Mokolo moko afandi na mawa azo raisonner makamba oti I komona. don't this rent anymore. Avoka ye kotuna ye mama. I came to inform you that Yebi teke awa si bapesa kiyo préavis. kindly vacate the premises. Sengeli obima na ndako oyo. Harassment. Na malembe kende na yo po tokoya na malembe te po do bimisa Kindly yo. pack your belongings. Soki oyebi kovandaka awa banyongo na yo eleki garantie sila. Pardon mama bima na lopango. Abeg. Nzoka mobali atika ye 24 hours. na lopango mosusu. Oga abeg na. Mobali akenda na mwasi ya ile ya licencié na ndako mosusu. For house abeg. Where I go? Baye kobengana ini na bana. Oga, make I talk to my make I Takofuta ndako aza te. You dey go? Aleli moto yokeli pe mawa aza te. Okay. Voilà atelengani. I see am. Yeko na bana atia motu wapi? Akomi konyoka mananza la solution zate. Et voilà lelo Carry these two bikins dem come. époque ya passe bandi. Ba malheur oyo azelaka te bandi. How I go take all do this thing? Nga na bana na okende wapi nena obatelelanga bana oyo. I'm here, me. Et voilà l'histoire. God. Voilà babwakisi Where I ye. go come start from now? Telengani ye na bana. Eh? Avandi na Where mawa. I go come start from Abando tuna siko nzambe. See Nzambe tala siko place na komi. Bana mibale na banda wapi bebe azana no moke. Siko na ko vivre na bana oyo wapi koma. I no go school. Mokola lelo kaka pona tolala tokolia nini?
if to say I listen to my mama. soki nayebaki makambo boye kokomela nga fai nayokela na nga mama mama nzoka abimi sikoyo prophétesse monoko ya mobange balobaka ezalaka nango solo me maloba na kati ebimaka yoka ndenge ezalaka elengi mpe bikisaka. You know, say I know work. I know go school. I know do anything. Mama alobaki soki okoki te mwana zonga na mboka nga mama na yo nazozela yo. No, I don't want to go my mama place. Afandi azo raisonner belé. Yeah, Voilà. You know, go that school again. Ye kona bana mobali abwakisi ye. Ake mosika na coin na ye. I no get Yala ba condition. that kind of school where your papa dey pay. Suki kaka be wana. Don't worry. Loba masolo ya espoir rebelle azopesa mwana espoir. Make you Mwana nanga kovanda boye te pa na mawa nazolukelo classe okotanga classe ya bien. To the same school. Ah mama yo pokotaka école ka wana nga natanga kuna te. money where I get. I won't use that. Nazolingaka mbongo muke na kozwa mbala oyo. Make I go fit. Nasala mwa malewa na ngai You know, say no good. Make bekisaka yo na leki na yo bozeloka kolia mpe nalukelo minerval na I classe. don't like this place. Mama nasepeli na ndako oyo te mama ce n'est pas bon. Yeah, no worry, yeah. Mama mwana kobanga te. Hmm? Big house for my, yeah. Yo soko koli un jour okotongela mama no ndako. Very big house. Mama yeba nakotongela ndako ya monene. God will bless Mwana za moke good booty, yeah. papa za te atikali kaka be na mama. No go. So that you go come become. Mwana paso pesa Doctor. position ke un jour mama nakotongela ndako ya monene. Good boy. Oh yeah, sleep. Taya, you don't back. Taya me for 3 years. Tala vi ya ini tala ndenga komi kotelengana mokumba nyonso ekomi ya ye charge ya bana aleisa alatisa afuta ya classe ye koloboko moko voilà vi ekomi pasi mokolo moko tolanda toza wapi na nzela. Namoni moto aza koya namoni mwasi na sadi na moto. Mama limbisa yo mtozo tekawa oza mposa kolia pesa tike na yo papa tike ya nini awa koto oyo malewa nyonso ezalaka na service ya hygiène coronavirus ezosala mosala tala toza na posa bato nyonso bazala propre pesa tike na yo anayebaki te papa tikango batekaka wapi mama awa yinde mobeko bakanga ye malewa nzoka bafutaka bapatente baautorisation alandi sani ya bilei osalinga bwe mpona nini ko papa yango kada lesaka bana ini azwi likambo nzoka biro mobimba esalaka service madame papa oyebi teke awa mpona koteka na milie oyo eza likambo osomba tike oyebi onka lelo nayebaki na nga te nayebaki teke bafutaka tike yango kaka ya liboso yango naye koteka mpo nalesa bana na nga na ndako nayebaki na nga te pardon na minute oyo naza mboko ya tike te pardon nazolelelela bato awa sikoyo kana ye sikoyo tokata yango ndenge nini ebongo ye vraiment ayebi teke awa milie oyo malewa nyonso ezalaka na tike nango aleli mpe mingi bon ça va yo kende sula etike pesa etike mpo na lelo nga moko nayebi nini nakosala mpo na ye mwana mwasi papa tikolela bon pangosa mai na miso nazosunga yo kobanga te zwa sani ya bilei pesa ye zwa tombola mema merci papa merci zwa pesa ye biloko na ye mama tikolela lelo kofuta tike te kutu bazoyokele mawa mpona tike kaka kofuta tala niveau ya pauvreté tala niveau ya kozanga
Voilà parcours ya mwana mwasi oyo tala na niveau azokoma. Incroyable batu na nzela bakotala ye bakokanisa ebele. Ye koloboko moko nani akosunga. Tala mokolo wana abimi na ndako asimbi mwana. Abandi kopota mbangu bandeko komi urgence. Oyo sangwa mawa. Namoni ça ne va pas. Panique koti azokima na mwana na maboko. Ah. Mais pourtant tata ya mwana grand avocat akenda sango bandako mituka. Voilà tela mama ya bana akeko tia loboko na litama. Ini asuki mwana beli. Ozanga pe mbongo bandeko keboko yoka pe liwa. Ozangi mwana pe mwana kufia likola kozanga. Ini Mike, ah papa Mike. don't come. Oye. Ini. Are you okay? Est-ce que ça va? This one you're lost in your thoughts. Nazomo ndisi makanise ke mosika. C'est quoi le problème? Nini yango? Kasi makambo nazokuta nango na vina ngate. Yango ekomi singa boye. Vino ekomi wapi? Brother Mike. Ah ndeko Mike. Say hi go school. Soki natangaka nanga nazaki ata na diplôme oyo. Mama linga négligé ngate. Mama linga finga ngate. Ndelelo naza pe na niveau te. More book. My life for that. Vina ngezanga nde kotanga. See my life. Siko kozanga kotanga tana nde na niveau na komi. So, Alors, why didn't you go to school? Wani okende na And how classe about te. your husband? Ebo mobali na okasi. Na long. Hey, wana kutesa histoire molai. Very long. Wana longue histoire. I think Nakanisi. I have a little time Bon, today. naza na mwata lelo hein. Why don't you serve me my usual and then we'll talk about Wani kasi te observer ngana nkolia. Na liena no sima na rutala nde to sola na yo sima. Voilà créer malewa. Moyen de vivre au taux du jour. Moyen passer la kindumba ezate et yela na ngope yete. Pour kindumba ezaka volontaire. À suivre bande coalition na biso so continuer totala. Ini akomi ko débrouiller. Atelengani yena bana. Loboko moko tolanda histoire.